BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Enfin, vie de loin le bakate à lobby. Il y a des lois, il y a Charlie, il y a moi sur l'arabien artiste nabiso congolais, ou c'est qui sarabiso, c'est peli sarabiso. Ce que vous en avez Charlie, aux à la boring te. Il y a ce qui sera tana ban oya bota, so va faire nandaku anytime. Donc, Isaiah Makila, qui est artiste de vie de loin, Isaiah Makila. Assez qu'empreinte nae malgré tout le monde qui est sur na théâtre na biso o ezo sa ma micro na ba YouTube te, mais mingi tout le monde qui kaka na ba gag nae. En tout cas, vie de loin aza parmi ba grand artiste, ba grand comédien parce qu'il y a ça trop la comédie o vraiment ba marka. Vie de loin ti le talent là et si la raté aussi la té parce que Isaiah Makila aza star oyo star OP aza positionné oyo liambongo yaki comédien aliambongo ya théâtre atonga bandaku azana mapangu akolisa bana et lelo a continué à kaka ko tourner malgré tout. Donc c'est ça aza artiste na biso photo to lobelaka trop to félicitaka et malgré na mona kaye lisusu na ba théâtre na biso oyo ezo sala ba micro na ba YouTube te na ebité yende alingaka te ma invité ye to batu ba producteur ba lingaka te ko invité parce que to moni ba comédien nyonso mutu na mutu akomi na chaîne na YouTube, tout le monde azana chaîne na YouTube to moni yango mais tout le monde a vraiment envie de lui sous-souter na ebité wana bo répondre ngai na ba commentaire bandeko. Mais avant tout le bel sujet na biso ya lelo na ko préféré na souhaiter happy birthday na bato ba fêter lelo happy birthday à vous. Enjoy your day. Lelo is a jour na bino une année de plus, ça s'est fait. Voilà. Et mes condoléances na bato nyonso baza éprouvé parce que chaque jour to la kato la mukaka ba news ezala kaka. Donc courage na bino et ba oyo pe bazana ba problème ba stress et leke la bino. Donc elike zaka et pas nzambe parce que et l'eau moroté et les kinzambe na makasi. Donc c'est ça. Merci beaucoup en tout cas. Je vous adore, je vous aime bien parce que binonde ba oyo yangai famille nangai bena kwetu machi amumeno. Donc veut dire ba abonné nanga bino boza machi amumeno. Donc sans bino mawa plein. Ceux qui n'ont s'abonné, n'hésite pas surtout de le faire. Abonne-toi, partage, like la vidéo et la cloche de notification une fois qu'il a posté émission au Kozala averti. Olé okendeko luka. Donc notification et koye la yo balobi bisonyo sotozana misapi mais ba fingerprint et keseni. Ici il y a à boire et à manger. Voilà. Sujet à lelo, bandeko nangai, nalingi bino avec tout le respect que je vous dois, nalobaka, ton nabino, ils a vraiment apprécié. Yango, nalinga, collègue Satan nabino trop teto, le sujet est très important et surtout, ils sont concernés, artistes nabicho, vide loin, nongi, ya Charlie Ayuna. Tomona qui dernièrement, awa, makambo ngindaki awa vide loin na mwasi na ye baso yokana te patati patata mwasi na ye akomi kobima na Ibrator azaki ex na ye tomonaki be émission salamaki tomonaki yango mais ngana bino toyebi te esuka ndengeni parce que boyebi en internet comment ça fonctionne na ba YouTube na biso boyebi soki sujet ye et que ça la buzz une semaine 2 semaines bois et sili nango et kekabo une personne muto sola nango sauter ya reso ce que le bimia na YouTube bat babanga raté po et ça nango un mois te et ça la un mois te et ça encore ba jour 2 jours 3 jours une semaine pia et sili nango. Donc ça se passe comme ça to éviter sujet wana et sukaki ndenge nini. Et batu baloba ki vide lo na mobile ne bakabwani Justine na boyi libala Justine to continue na makambo yo parce que azamo sa vide lo azamo sa star a comment déjà star et azape influenceuse na ba abonné pe belé plus de 100 000 abonnés na compte na ya TikTok et donc az influenceuse. Donc c'est ça et ça te ki na to bino ki para ba via batu bolo bela ba via batu to ça ki Congo 16
On parle de la vie de stars, des gens influents. On est au lobby là. Si on est influent, on est au lobby là. Au lobby là. Et tout le monde, photo na chili bino bande konanga sans plus tarder to les kana maman na sujet na biso ya lelo. Na mon internet moko a commenté à lobby soki esimbité batikaka. Ako kanga makuna ti wapi. Moi je te souhaite bonne chance dans ta vie. Et Justine à lobby, merci. Naza sur Botanga. Donc, pour ma rumeur et bimi que baza le sous tout dans la vie de loin te, ba boyani na vie de loin et ce qui na page na TikTok au monde na ba photo na bango tout dans la vie de loin ezate à longoli yango. Sora longoli ba photo. Oui, supposons que ezaya solo ba kabwani. Sora longoli ba photo. Ba kabwani, la vie c'est ça. Vie eza bongo. Parce que ngana lobaka, au moins dans les réseaux sociaux, il y a d'autres choses. Au bisoto ya kana na réseaux sociaux, ou via batu. Réalité à via batu. Il y a des gens dans les réseaux sociaux. Mutu soki azo vivre enfer na libala. Soki ba deux partenaires ba monique et simba te to fonctionner te, c'est mieux de se séparer. Côté à moi si, na côté à mobile parce que jusque là tu condamné mututi. Tu éviter qu'est-ce qui se passe dans la vie de Justine et de vie de loin. Parce que jusque-là, silence. Vie de loin, vous m'envoyez à l'obakate. Et ça a tellement à star, bah te belé, bah l'obelakae. Et en gros, monaka, tout le monde va parler à vie de loin. Et le comme les bah tu là parce que à star, c'est normal, bah l'obelaye. On doit comprendre. Réalité, bah ngomi balé, bah yebi. Tout le monde a qui. Mamé pelale kaki. Ah, on a chez les images, il y a Justine. Na le garçon, naza sur Bomoni, dans les garçons, il semblerait que Aza beau-frère naïe. Mais Batubele va commenter. Batubele va commenter. Vie de loin, Azu moi si moussou. En fait, Justine Mata Azu Mobali Moussou, Alinga vie de loin, monter ma passi, patati patata. Mais on a nayoki, Balobi Eza beau-frère naïe. Donc, en ça, la vidéo, pour allobi sabato. Oui, bien influencer, c'est ça. Au sein de l'eau, on peut-être que c'est ça, mais au sein de l'eau, on a allobi sabato. Au monde, en réalité, c'est ça, on a et cause là, bazana bango together, mais bah ça la loko, moi ça la ka loko allobi sabato, bah ça émission pour au fur et à mesure que bazo lo bana kombo na ye, bah oche na ba miniature, a comme célèbre. Makambo fonctionne à bongo. Total, on a un angle nyonso. Et si c'est vrai que Bakabwani, si ça ne fonctionne pas, il faut arrêter. Hein? Parce que ma B, et où tu as tous les deux parties, hein? Toko condamné qu'à moi cité, moi c'est ça ma B, moi c'est ça ma B, soit Mobali à ma B. Non. Nabolingo, il faut que tu là, ma B zo uta wapi. Et ça peut ma B ko uta deux côtés, et qu'on ça peut ma B ko uta côté mon soit à côté mon on est plus pur. Soit côté à moi si, soit côté ya mobile. Batobele ba condamné vie de loin à vie de loin enfin d'aka na ba cité. Na Olga Mbambi zalaika boy. Oh Olga Mbambi abanda ko aider vie de loin za ingrat yango wana Olga Mbambi alakela ye mabe. Wana ezaka ba internet, ezaka ba commentaire de biso to mona parce que ngana lobaka bino bato bolandaka biso boye baka trop. Parce que dans minute dans sa l'émission et kozala ndeko moko vie de loin a Holandanga soit ndeko moko ya Olga soit ndeko moko ya Justine Mata à cause ayebi katina ye bien ayebi très bien koleka nga motu na sa l'émission et on tout monde na ba commentaire au monde il y a d'autres commentaires au monde ngo ezape ya solo parce qu'il y a des gens où bazara tout près à bateau to lobelaka. Donc c'est ça bat balobi ki non Olga Mbambi à laquelle la vie de l'homme parce qu'elle décevoyait et tout. Wana Oyo et l'Obama. Mais la vérité entre Olga et vie de l'homme, baronde bayebi. Parce que nga son dans sa analyse nanga, nazo sala ki congolaise nangai, nalinga kondima likambo à 100%. Parce que na lobaka 100% makambo biso to loba. Ba kolo nangonde bayeba.
bakolo nango nde bayebaka parce que biso tokoya tosali banalyse selon ce qui se disent sur les réseaux sociaux selon bavideo tosali banalyse mais réalité eza bato oyo bakolo histoire nde basala la réalité videlo aza artiste ayebani any mouvement anything akosala ekozala bato bakoyeba ngo à moins qu'il y ait dans les réseaux sociaux ce qui a publié loko everything est ça na vie na ye ce qui est ça dans les réseaux sociaux bato bakoyeba mais vie privée na kati ndaku toyeba te parce que a publié en autant linga ba filmer te donc c'est ça ce qui mutoye ne loko na réseaux sociaux cela veut dire que azana posa bato bayeba ana posa bato bayeba vie na ye libala ce qui simbite Tomoni Justine Mata, a Mata, Kita, Azozonga, Azokende ba Dubaï, Azozonga, oui. On ne peut pas l'interdire parce que peut-être vidéo a coûté une vie wana. Il y a business woman. Mobali soko okuti mo sine loko. Okoki ko interdire yene loko wana te parce que oyebi que moi sinanga sa business woman. Asala musala oyo, je ne peux pas l'interdire. Nako interdire yete. Soki vidéo alingaye na ndenge ke ake na Chine soki Dubaï a osala ba 1 mois pour mutu mususu o umeli kuna osundoli mobali to tu komona vidéo ana maladi babwakela ke mbasu to ebite mbasu ngo utaki wapi c'est sûr ezaka bato mite ya mabe pour soki mutu babwakela mbasu ezaka signe ya jalousie mbasu ezaka signe ya jalousie to mona ngo to mona kango. Vous comprendre. Tout le monde a un go. Vidéo awa. Pourtant dans l'écolo. Mais babi moi si na Dubaï kuna tout le monde qui ba vidéo ba lobi tout mais tout le monde qui ba vidéo moi si na Dubaï. A ça la ba vidéo azo enjoy. Oui, c'est une bonne chose. Aza free ya ko ça la ba vidéo na ye parce que ça influenceuse. Et surtout que ceux qui mobile na ye à permettre ye malgré mobile aza malade. A ça la ba vidéo a kene na Dubaï a enjoy live. Ceux qui ont ça la bongo mobile na yebi. Biso to condamné pour ani. Tout ça langote parce que c'est son mari qui a permis à ce que à ça la vidéo ana afa na Dubaï à ça la vie na ye. Ce qui mobile na permettre biso sikoyo ba congolaise ba youtubeur to condamné pour ani. Mais ce qui a ça lango en dehors ya mobile na ye. A ça la po aza influenceuse, po aza business woman. Azo salango a tenir quantité que mobile nae aza malade mobile nae aza star wana nesko ezamabe il faut que matin à niveau ya sala banalise boy total à tous les deux côtés total ba inconvénient ba avantage il faut to salango parce que toko condamner muto à 100% te ngana lo bakango à chaque fois ngana condamner muto à 100% te na likambo na lingana tout les deux côtés pour na juger. La justice c'est ça. Na linga cause juste. Si c'est vrai que bakabwani est simbité, toko condamné ka moi si ta moi si mabe. Peut-être pe vide loin pe azana mabe na e. Biso basi so omoni muto komi ti na niveau ya obo ya libala. Soit ezami limo mabe. Soit moi c'est supporter trop. Boyebi biso basi tozarana motema wana ko supporter. Mon bala ko sa olika bobo biso wana motema wana biso basi tozala bongo. Mon bala ko tromper au supporter. Mon bala ko tromper yo. Non à cause ça le logo peut-être se plaît nangote. Oh famille, oh logo mo ko leka au supporter. Mais ce qu'on commis omoni pour moi signo so aluka afana libala ne afanda kimia. Azala bien na mobile nae. Et surtout le ba fia lelo akomo linga bali mobile nae baza bien à cause de sa business woman nae basi lelo ezate ke basi bo ya nzala abando senga mobile pesanga $100 pesanga non mobile au PC parce que eza devoir à mobile ko s'occuper na moi si nae mais basi lelo ba comment indépendante femme forte azanga $1000 te azanga $100 te azanga $10 te azana libala mais a bosser. Mais moi c'est bon à luka que non asa posé tellement azana ena mamba mbongo problème mbongo souci mbongo a longola déjà ana mbongo nae a cause na pour ça que non asa la
poser na libala na ye. Azala bien na mobali na ye. Mais ce que au monde que non moi ça comme tina niveau que non aboya libala malgré qui star à mobali, malgré mbonga mobali a préféré ba kabwana, c'est qu'il y a de choses. To condamné ka mobali te to condamné moi cité. Erreur est à partager. Et ça partagé. Tout ce qu'on condamné, tout ce qu'on finga Justine Mwata, moi c'est Andumba, tala moi c'est Mobimba. Ayebi ba raison ni na sala ka bongo. Et quand ça n'a pas buzz. Bah ça na bango buzz, soit moi c'est lingi que non ba lobele kaka pour influenceuse. Vite de long na mona ke na mambote, ya Charlie que je salue. Na mona ke na makambo ya ba polémique te wa sali vidéo azala kutu kuna te ba lobaka afana neka kimia. Moi ce n'est tout le monde dans les réseaux sociaux anytime. Oui, au sein la bongo aux influenceuses mais yeba que aux moi c'est libad là. Parce que awa na ba TikTok na biso yo. Awa basi mabala bazala kate hein, basi respectable ba mukia. Au moins moi c'est libad la muki na tongo. Awa ça la vidéo, azo informé bino. Nanu na sokolité hein. Na brosse kutu te mena ye pona satisfaire bino ba abonné na nga na sa vidéo. Omoni mutu boy akopeli sa live a bandi kofinga mutu je vous dis. Mais sokolité. Moi c'est le bala ça blog moi nonsense pour à satisfaire TikTok. Mais à satisfaire mobile na été. Et ça bon na TikTok. TikTok est un monde oyo. Mouton ça ka n'importe quoi pour battre ba mona ye pour satisfaire ba asepeli sa battu mais a bossa ke azana background. Donc cela veut dire ana sima. Azana mobali, azana bandeko, a bossa ni lokwana. Donc c'est ça. Vie de loi. Oui, à cause à botina basi belé. Mais ça batu mususu spirituellement au komone ana combat ya mariage. Mutu musu bako na famille bako combattre ye combat mususu mingi ba combattre ozara na vie ezara ya 98% ya famille ba famille to uti 2% ezalaka ya libanda ba camarade ba connaissance donc ezara ya libanda mais ceux qui ba loba na ok non yo ofanda na ba cité ou okutana mwasi mo na vie à laquelle on m'a bé poto mona ka karma existera hein? Tout que non en anglais, on a sorry. Le karma existe. Et ça, babilo mususu, tout le monde a na vie na biso, au subir ba conséquences mo na vie na yo, yo moro peut-être o yebate. Mais so zongi, au tali parcours na yo, au monde qui na blessa garçon mo boye mabe. Garçon na laquelle anga ou bien loba na mabe azana kanda na tilelo. Soit moi si mo boye, na sala mabe. Aloba nanga mabe et joyeux et surtout ceux qui aza innocent yo za coupable et joyeux attends 20 ans passés et joyeux bilo monsieur zara ya ba partenaire autozana la bonne vie fier na fouté la classe a blessanga akeba la mobile mususu a ignoranga te ye ofa na libala te mobile nyonso akobala bando zakana ba problème Obota tata bana tata lobaka nga na futele minerval te sombo na nge bima ya passe na futele minerval eki asalinga passe te lobaka nga na futa te likolo eyoka mabele eyoka pas coupable tu es coupable. Innocent, yo coupable ndo futango. Tu connais et loko sali. Et ça bon. Et on m'a battu sur na vie, fimoro boy. Aza kana proma bolingo. To mobile moboy, il y a akabona akana basi afana na basité. Mais il faut se demander, au moins on appelle mobile en aza bien, il a l'argent, ana mbongo, aza star, aza bien. Mais pourquoi fana na basité? A ko fana ko maîtriser moi cité. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses où il est cas. Si on a les kamba bongo, ce qui est commis, il faut fanda. Non, en général, hein, parce que ça a vide de loin, teto Justine, teto le belalelo. Non, en général, parce que yo pe place au landangay, au ko se retrouver pe na ka oyo, soit ndekonayo.
Naka oyo ofandi. O comprendre que nga na vie nanga naka na problème. O moni problème et comme ka excès ce qui est commis une fois, deux fois. La même chose. Et ça se répéter. Il faut comprendre que microbe est à côté. Si on t'a dit que mais nga na vie nanga dafa na basité nako bota na moi si meto fanda kate to kabwa na kaka po anini. Po eza na batu na vie oyo akofa na moi si 20 ans, 27 ans, moi si na mbali bakabwa na kate baza. O santi film o na mona ki na TikTok alobi o moni nga na mobali nanga to sali 27 ans. Ngande na zaboye abi âge nanga na 39 ans. Bon comprendre. Donc mobile neza ya mwana muke bakola quartier moko babanda ki chéri. Ana 39 ans mobile basali 17 ans. 17 ans, abi 27 ans te plus na bosani. Basali na mobile ne basali na mobile 17 ans. 27 ans, abi ya na 37 ans. Vous comprenez? Il y a 38 ans. Donc, mon bail n'est qui n'a âge à 12-13 ans, si je ne me trompe pas. Dans ma âge. Donc, mon bail n'est pas moi, n'a pas ça qui chéri. Tina n'est pas coli si bas, n'a pas ça together. Ce que vous voyez, ça a 37 ans, n'a pas coûté, n'a pas problème, mais bazali. N'a 27 ans, bazali. Et ça n'a pas tout, vous mettez la basse, n'a pas bazali. Et ça n'a pas tout, soupé. Et simba n'a pas bofana mobile pendant 10 ans, 15 ans, bokabone, et ça. Vous faut comprendre. Donc, vie est vraiment compliquée. La vie est vraiment compliquée. Si on a kaboy, si on a écouté les kambaboy, au fandi, il faut se demander. Il faut la Simon Zonga moto. Ah, t'as la parcours nos places au outil. Mi balo bimana bango, tobasio bimana bango, na décevoir nani. Et ça mi bali mususu hein. Eza mibali mususu aida yo na vie olia mbongo na ye mais peut-être osala ye mabe mobali na so alobi no mabe ezwa yo wana il faut ye bango au moins si mobo a se sacrifier pour na yo amema yo na poto o décevra ye papa ata bokabwana mais luka bo kimia luka point d'entente loba ya sala mabe mais soki yo ndo sa muto wana mabe soka lobino mabe automatiquement ato sambeli les karma existent. Les karma existent. Ezongela yo. Po esimba, il faut lukaka kimia na ye. Po esimba, eza bongo wana eza kutulikambute o na kepa prophète. Prophète a sambela ngai, na kepa mosala nzambe sambela ngai. Wana eza bongo te wana eza il faut lukande kimia. Ngana beza na fi moko boy azakina mobali mo boy banda mboka na poto. Mobali wana sungaye makasi ya sungaye bambongo soka tindele mbongo muke na mois eza $1000. Atindaka ba 1500 ba 1200 ba 1300. Mais fi wana batika komona na mobali wana te batika pe ko bima ensemble na mobali wana te. Mais mobali ana lingaki. Mais atali boy alinga bala atali boy biki note mobali oyo aidanga na vie malgré aya potokuta na ye na kima ye ne luka bon fo sani luka point d'entente luka osoline en tout cas ngai nde naza boye esimbi nango te na komi na ba engagement na ngai en tout cas limbisa ngai boye na boye so na saki mabe limbisa ngai destin oluki moyo so na mutu asola na mutu na bité y a pas de problème à comprendre peut-être à souhaiter bonne chance et que Simba vit donc tu n'as pas à comprendre. Elle a bimi c'est quand on a souhaité bonne chance et bimi na mon na esili. Akol atal le bilo mabe et que Simba te parce que à fond là qui monte ma vie eza bongo. Eza makambo mususu biso en fait biso to baka en général biso batu to kuta nango surtout na makambo bolingo. To kuta nango il faut total ba background na biso sima na biso le passé na biso to sala nani mabe nani asala o mabe ou bien yo sala nani mabe. Au moins mutu mo afanda na mibali te. Mutu mo aozo mobali te ana mbongo ana kitoko moi si kitoko mais afandi saka mibali te.
Boko fanda mobile, bobo sa mobile, après quelques temps, bokabouani. Donc, pour fanda tana mobile, pendant 10 ans, 15 ans. Yon bato ba fanda na mobile, 10 ans, 15 ans, ba makasi, 20 ans. Boza makasi, bosa l'effort, bokabouana te. Parce que so bo fin déjà plus de 10 ans dans moto. Te, bo fanda, bokabouana binote. Pour le logo, kokaboula bino izate. Bo surmontango. Il faut qu'on talaka. Po lelo toko condamné. Moi si azamabe, mobile azamabe, to condamné na no mutute parce que to yebite loko ni na kati. Karma, eze pas moi si to eze pas mobile. What is a karma? Poboy obando fanda te, ngana beza tonton mo azana mbongo boga moi si ndaku everything. Ya bota ka bana na ba maman. Mais ke afandi sa moi si na ndaku boy. Afin d'en avoir cité, il y a 6 mois qu'à na moisi, une année qu'à na masi. Il fallait voir un peu bassi on bassi qui toko, bassi y a bien. Mais pourquoi avant d'akana bassité, azangi pe bon en balate, mais faut se demander. Et là comme sou cause à la lien à famille. Et là comme sou cause à la lien à famille, ils ont réclamé que mon bal yo ko balate zoambon. Tout le monde a ton sou ana mbongo na ye. Mon bal qui toko posé français fanda. Everything is normal. Mais pourquoi arobalaté? Pour n'ambon ba pesio. Tout le monde appelle basi mususu business woman. Dubai écoute le côté kabé le sopani. Oh, vaut mieux être celle qui est mal accompagnée. Te maman, tala simana yo. Tala background na yo. Simananga eza ndenge nini. Nani na sala mabe. Mobali ni onga na luka na blessaye. Tout le monde a kae. Tout comme pratiquement on a souka na pesa binoka exemple moko fimo boy apesa ka combat apesa ka témoignage na combat spirituel alobika ndenge za ba chéri ando bana mobali ya bato ngo azaki muto mbongo abanda ko aider mbongo kute loroté et on comme na niveau moko boy tellement abando pese mbongo la fille a kosi zemi. Ote, Zemi, oh Zemi, ok, il n'y a pas de problème. Kende, il y a en Afrique du Sud. Aïe, en Afrique du Sud, ok, Zakine, na Zemi te. Atika ko Zemi mobile wana te. Aïe, awa. Asali nini, mobile aibika ki aïe ko bota. Ok, Zakika pour ça voyager. Aïe, après quelques temps, abengi mobile au moins na kufi. Mon bal a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mon bal a dit, bongo, basala makamunyo, c'est sila nango. Après quelques temps, et au salanini, bakaboy na bango, moi si, azui li bala nae, a bali, a bali, a hobotate. Ah, ti ba prière. Abenga po mon bal a dit que non, a bala et tout, et sila nango. Or que mon bal wana zaki motoba science. Dans mon bal wana na bakisi na amonaka déjà que moi si a kosaye. Amona déjà que moi si l'union soit ndosa les akili lukuta amona akanga vi amona moi swana moi si azobotate ti prière ayo komona ke eleki ba bise na prêter ozana mutu moko boy okosa osala mabe il faut senga pardon nda luka contact luka poazo contact ya papa ne sala ba ne wana abota kate nda benga papa ote papa ndenge zaboe limbisa ngai na kosa kayo ke na zemi na tika ko zemi note patati patata ayebisi moi si en fait ayebisi mobile pe ok y a pas de problème abinga na yebaka nanga ke okosa ngai yebaka ndenge ote na yebaka ayo comprendre que ça ki muto bakisi et osala temps ebele moi si aboti moi si aboti ayo bota mwana autiste. Boyba na autiste nde bazalaka. Boyba na autiste nde bazalaka. Azana retard ya réflexion. En fait agisaka autrement. Ba ne mona bana nyoso te ba benga les enfants spéciaux. Les enfants spéciaux pardon. Non ba raisonner le roi bana nyoso te. Après quelques temps ba prière ba c'est ba ki note luka papa wana afongola motema. Aluka papa wana asenga bolimbisi boina ba prière or que moi na ye abotama na ye normal bazwa mwana na ye na ba prière ayo mulona jour mususu alali boye ba bisiki betala mwana na yo aza awa ake na chambre ngo amoni ba nunus bele babi mwana no yo wana mwana aza nunus
aye azui nounous ko nounous ana musu azo biselongi mwana na ye mususu nounous aye wana azui mwana na ye abimina mwana na ye abimina mwana libanda ayo tala boye mwana elongi komi normal surtout ki boye après ce qui une semaine ou bien 2 semaines mwana zonga normal mwana ki autisme elongwa akoma koloba po mwana bana autisme alobaka te asala ka ba geste aoloba me makambo o comprendre asala ka ba cri aye kotala boye mwana zonga normal ti lelo siko boye bisange eloko wana euti wapi eza po akosa papa wana en plus aye baka état spirituel à papa wana te donc makambo so ekomela biso na vie bandeko il faut totalaka background na biso tokondanaka bato te mwasi mabe mobali mabe te yo moko tala vie na yo soko omoni ke na vie na yo eza nango propre osala moto mabe te mais tala kota famille. Pourquoi yo ba décevoir yo kaka? Pourquoi yo likambo moko ne se répétaka? Mais faut tala si mozonga mutu something is louche. Something is wrong. Quelque chose ne va pas. OK? Merci beaucoup, je vous retrouve et je vous retrouve prochainement. J'espère que vous avez compris. Vite de l'oiseau artiste n'aime to lingaka mingi to lingaka ye makasi. En tout cas, to souhaiter et à la séparation parce que séparation est à la cas bien te ou reprendre vie à zéro. Mais si ça ne fonctionne pas, il faut se séparer. Attends la loi lobby bon ceux qui les deux partenaires ba yo kanate au lieu comme à un niveau que moko be la tension ça la crise à kufa o et comme que no ba bundi ba betani et comme ya mabe c'est mieux bokabwana à l'amiable. Merci beaucoup en tout cas. Si vous avez aimé, bossika commentaire nabino et je vous retrouve next time avec un nouveau numéro de cette émission 100% news et analyse. Merci beaucoup et bye. BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence